tala vraiment fali bien tala ye bien omona mate kizengi zoba heureusement tanga so ife mubala ala mort hein mubala ala sexy yo c'est mon lion ya sexy lion mana kata zamba osala sexy Léa Boga vanda na yo kaka micro ngo simbi on est simbi mwasi donc nous sommes en forme à mwasi nous ça me bien na kidiabo question tu dis tout d'abord Nancy Bagolo tout bazar branché oui toza 400 hein ah boza 400 ah ok donc compter au bazar na C en tout ça fait dans des mille et quelques on va dire on est dans les mille et quelques donc beaucoup de personnes après bon on va monter programme Yande Ronabiso tu dis tout d'abord Jésus de Nuance Azar père né na musique Jésus de Nuance Azar mutumogo quand Nabi benga Jésus aibi ko artiste au transformer au akomisa yobo ozo comprendre ndongo zo mona tu dis ngana ebe kala na boîte ala ki DJ atikala ko beta na orchestre mokoti mais Jésus de Nia sanga ya ki atali ayebe neni ya kosala na ye pa komisa ye nenge komisa ki nenga za très bien premièrement natikala ko mona na problème ma bete na nenga ki sasa mon ami tout nara poto et salara bandeko na biso mususu ndenge nini obi papa mbaloba kiti sampeka na kini mansampeka na po la poto donc son lingo ye ba comportement ya musicien zela ye akende poto amona poto ou bien zonga otona eningi saka bandeko bele eningi saka bandeko bele yango N'engana lo baga ke non problème na ye selon moi ndenga na mona orchestre c'est un raison na gisasa ndeko na biso a sona biko kima ayi ozonga problème suko zalaki yetanga tikali na poto ko tikala tikalaki ngana zalaki wana ti ngana ni na nzela Madrid na koti après concert la passé jour na Paris et puis voilà après na baluki na Madrid na baluki na zongi sasa siko tant zongi na kino orchestre tikala ka na poto mouvement to bando le na poto chef d'orchestre du solo na obenganga chef de répétition Nicolas bande obenganga ba miselo ba Igor Lubasa qui je salue bango tout ba de Gaulle Matima bando obenganga ba Charlie Solo tout ça ba grâce basse ba obenganga déjà ba opesa ngape comportement ya bakingandi oyo ba garder ba ne banda kozala c'est interdit ya ba koti ya yango wana nenge sala ka c'est la famille ya mo pa ya pas trop ça ba sanction apesa biso ba éducation boto zonga na ligne droite donc il est gars nengo wana ok ba yo yebisa ngai que non il paraît tango ndeko na biso atikala kuna ba bengana na baninga ni tuba kutana na aéroport donc ba bengana ba kutana na aéroport il pas ya mbagi ba ya bi bango 3-4 fois tant que baninga ba komi ba moni ne toza bo moninga na biso mo azate ba benga ya plusieurs fois à décrocher téléphone si bo moni orchestre ndenge kitaki après par après ayi osala live yemo pa benga nga partir en France benga déjà nazo un problème o ya lobaki wana qui a problème ya mutu mo apesa ge ko ba voiture et puis ba melagi mbongo elo wanga yebisa nga na téléphone tout le monde a gagné à Ikuzunga na Gisasa. A zone l'orchestre, tout bétiné à Taba. Tout bétiné à Taba. 2 ou 3 concerts depuis à Zongaki. Oui. Après. Il est là présent dans les répétitions. Oui, tout bétiné à concert et puis voilà. Quelques concerts Afrique, là, concert au Tibet. Et puis à un moment donné, on a vu ce qu'on a eu sous la répétition. Quand on a eu tout la répétition, et puis voilà. Tu as surtout la vidéo à Salagi Wana, beli liboma. Puis voilà. Vidéo Wana, mais Misabiso Ngambo. C'est ça. Tu as na barrage à Inga.
Non, si monsieur Fass n'a naître, tout ça. Vous comprenez? Fass n'a naître, t'as mis nos mots sans tester. Plus ou moins, plus ou moins. Donc, et bien, t'as mis son école. Fallait retirer dans le loro, donc il pas la mission qui non, ah, t'as la mot, mais mieux qu'on a. C'est ça. Vous comprenez? Il y a bête après quelques mois, bon, mon aïe, moi, Bimagi, il y a eu le bagui, non, il y a ça, n'a pas tourné film, n'a pas. N'a mon aïe, le roi Chic Norris, tout ça, le roi Commando, avec ça, film, tout ça, tout bon. C'est bien la liberté de la mission jet set aussi. Conducteur. Au sein de la mission bien, et booster mission Makambo. Bon, si de mon aïe, nous sommes la bande, mon aïe, qui non, qui n'a et puis voilà, mon aïe live naïe, azo condamné ndeko naïe, on est blessé, on a évité ce qui blesse, on a ça là qui a tiré la poto, quoi là donc qu'est-ce bon, bleu moi bon, naïe pas précision dans mon thème, et là on a envoyé bisaïe, oh ils ont orchestre, y a papa oyo, à ça là y, Soki, y a aussi un gouvernement, Soki a réclamé les cambo, et ça na TVD. Ayebi ba place ni na rosa père na ye exactement ni na rosa père na ye po kia bimisa batu mabe na télé ta musu batu musu ta musu do loba bilo musu do loba wana eza na pe bongo ti batu ba yo kansa mo beza bongo eza sko très dangereux donc en tout cas si réellement azala besoin boulot na ye ba déchet pour le bayali ba Guilhem avocat la bayi ba godé mbembe ba visa pour na bali ba gérer ses zamba bazawana ba jibe mine de big manager bali ba ne chapine de plein de grâce baza yebi nengo tambu sa coup de fil pour marambo ki ndenge ki ndagi wana donc ils ont le côté ya kolobela mo soki ndenge nini tout ça Une fille est point, quand on voit, on sait. Garçon des bras, quand on voit, on sait. N'est-ce pas Rabino Bocharatemi? Au moins, un musicien, a un baramini vinaï. Les gars, ils m'ont dit, quand on a raté. Tant pour moi, un barba. Fondi, Pakata pita, point, pitaka. Donc, vinaï déjà, en moi déjà. Chacha. Comment on a cherché déjà? Attends, la parole c'est trompeuse. Comment on a cherché déjà? Point à point. En vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Il y a un autre qui parents n'ont pas éduqué bien. Aux en la vie appréciée, bêta m'a beaucoup commis sans Zambie. Matière est allée. La fille en a béni. Oui, maman, bomba matière, maman. Bomba matière. Lobby. Matière na matière. Oui, nous na fondation Ouidal. Na fondation Ouidal, il y a excellence qui l'on nomme Moyo. Tout ça là sima. Là ça rabino et belé besoin na internet point na point. Besoin mona. Mise les obi malembe. Nani osilité bandi. Chachador, donc Chachador. C'est le témoignage. Chachador. Nzungunae, boulevard du 30 juin. Moto, voiture, poussou, vélo, écoleka. Chacha. Maman, aussi ça m'occupe OT. Aussi ça m'occupe OT, maman, tout est vanité. Qu'est-ce que tu écoutes? Il y a déjà où tu es bien à biso. Fondi, donc vina e yangwana. Pakata pita, vina e yangwana. Boti kabila ndalanda. Bozomona. Ezoya, matière est belé tout. Bon, tu regardes tu lemba. Eric Oseban, seconde chance. Pesanga bolingo ya bana miki. Bolingo bakai ya touché na gomme. Bolingo ya pesaka chance.
ata osali erreur omona wapi photographe na créé na gome boya ko effacer au moins ozala inconscient au moins ozala na oubli yango wana seconde chance bagolo sa rendez-vous nous za moko le 7 juin tozala na ING arena ba détracteur bakomi na suka mikolo tokomi na système ya pesa position kuna position ezate makelele kaka 58 concerts chaque année mais année bandi otomoni concert babeti teo nano babeti concert te année bandi mais soki ozalaki fere excès ya mafine ndenge ezala vina biso mopao déjà des émissions yango ozoleka akomisaka fere alobaka bolamo fere grâce na ye nde azongi Europe après 15 ans akebeta na sala mona na Europe mais bango bakokaka biloko bongo te mais bazwa siko finga fere bazwa kofinga fere po fere ainvitaki kofi babe ya fere azali po ainvitaki vina ye ya mofleri bokomi na suka bokodoka bokolemba minene nange komi mike nga nateyami nga nazongi jigaye bakoteyama bakozonga bana babana bapeti na biso bawarantola bakokoka te to bakokoka na bango mikolo te bakokoka te bakomi na suka. Très 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 bonne nouvelle biso toza wana mpona continuité ya kopesa bino formation temps réel parce que formation ya billetterie il faut bozwa yango mpo bocomprendre ndenge nini tokokumbela cope ndenge nini billet na biso toteka ndenge nini bagolo baza motivé na terrain tozoprépare caravane na biso le 12 oyo faut tosala caravane moko ya kitoko totekisa babillet physique wana atoko bagolo ya poto bosoutenir biso oya tozala ebele tosangana totombola bendela ya Congo totombola drapeau ya Congo totombola drapeau bagolois eza combat oyo frère azobunda na concert oyo ekozala événement tokolobela makambo ya est tokobimisa ndambo ya mbongo tokopesa mpona bato ya est esunga bango bobosana teki ferigola azala bandeko ya est tout le temps akadiko azalaka toujours présent alors bandeko nango bagolois bandeko nango bameloma na rumba congolaise baoyo balinga ya mboka ferigola aza patrimoine na biso totia ye poa tala loko ya vie quadre chaque fois tosala basortie médiatique na ye azosigne azomentionne fere mpona kolakisa grandeur ya artiste alors biso mpe na kote na biso bataki bamelomane ya bonne musique toakompagne fere asala oyo tokanisaki te ayela biso oyo bato baza kokanisa te kaka koya nango alakisa biso kibondoki na bonzambe oyo ayebi kosala na ndule ferigolo aza mbisi ya moto moko tozolia ye malembe tozokonsome ye comme il se doit c'est-à-dire ndenge nini nalobi fere aza mbisi ya moto moko na ndenge nini ndenge tozosomba babie na biso ya ING arena c'est ndenge wana nde toliaka fere tokoki na fere malembe vie na biso ya mofleri le vie gaulois aconfirme yango fere na sindi nde bameilleur na babia ndonga bameilleur chanteur à l'époque ya quartier latin alors bagaulois ya Bruxelles bagaulois à Paris rendez-vous na biso le 12 oyo tokosala caravane à l'américaine ya kotekisa babillet physique ezala biso bagaulois te ekozala ensemble na équipe ya production One Way Prod nde bakozala na biso elongo biso bagaulois tokozala liboso bango bazala mopanzi bakotekisa billet parce que eza stratégie biso bagaulois topesi producteur tosala yango ndenge tosalaka ya stade de martyr alors tosalisa esengo wana tokosalisa ambiance wana mpe na Bruxelles tolakisa bato ya poto ki biso bagaulois tozalaka mobondo tozosoutenir artiste na biso d'une manière normale toza bato virtuel te toza bato physique tosombaki babillet virtuel cette fois-ci tokiti na campagne ya mobilisation physique alors biso bagaulois toyaka mobondo toza mobondo tokotikalaka mobondo minene nangai komi mike nga nateyami nga nazongi jigaye minene nangai komi muke bazuwa buzoba trop de faute pardon arbitre ya moto te Francis Louye
Franceluya yokelanga mawa. Une faute moitié n'est pardonnée yokelanga mawa. Ngai natosaki te éliminé.